Ingeta, la famille Bokota. Bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, koya kola la kola mukana ya pasipe mawa, kola la kola mukana ya mukili mawate, kola la kola muka na ya somo, kola la kola mukana ya koinda, kola la kola mukana ya kobeba bande konanga, nandenge moko ya somo, pinza mingi, makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te tokoya te, toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ezali, ba situation ezali, ba circonstance pe ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu. Lelo toye na dossier, toye na affaire, toye na situation, toye na makambo concernant pasteur Mukuna, évêque Pascal Mukuna. Voilà. Balobi Mimi Chibola azawa pina minitoyo. Bande volanga, qu'est-ce qui se passe? Eza lisusu dossier nini na évêque Pascal Mukena, hein? Mukuna plutôt. Eza nini, dossier eza nini, situation eza nini, nini lisusu ekomelie bandeko na ngai. Avant na ya kokota na mozindo ya makasi ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Krasi Ampoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi, na ndenge moko ya kitoko. Bambote nanga ya suka na ndeko na biso Valérie Petelo de partout oyo azola na biso na système moko ya bien. La famille to la dada sport nga ya bino mama Étoile Inès TV na zozonga sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge esengeli. Voilà. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e la mupi, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours,
jour ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité cave-cœur Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na cave-cœur oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande na yep sarabino, bate la santé. Soki oko bate la santé na yote, mutu moko te akotika la ko bate la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya ko bate la ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, abari njema, Gavecœur aye na ba solution ya kitoko, Gavecœur aye na ba solution ya makasi concernant makambo ya mabota. Pona bandeko na biso mosusu oyo bazotungisama mingi na oyo etali makambo ya mabota, en tout cas tosengi na bino bobenga Gavecœur na lombangu kuna ba solution ezali na ndenge moko ya kitoko. Gavecœur aye lisusu na ba solution pona bandeko na biso mosusu surtout ya basi parce que eza na basi mosusu ndenge nzambe akela bango moya bakumba kazemi ezate. Au mona ozui zemi peut-être après 3 mois ba zemi zolongwaka ba 3 mois zemi kokaka 5 mois te. Cela veut dire que capacité na yo kokumba zemi eza bien te. Donc na bakawana yango bomoni Gavecœur ayeli bino ba système ya ba femme porteuse pona koya kosunga bino na ndenge moko ya malamu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec le révérend pasteur Pascal Mukuna? Dossier eza nini? Alors, non, lingana nototia vidéo na ye. Les dollars aussi s'acheter. Papa, on dirait on m'avait ensorcelé. J'ai suis allé 25, j'ai dit non, c'est prêt. On dit 25, vous dites 25. Tu commences à marcher. J'ai bien, je 22. J'ai dit non, je ne fais pas 22. Je reviens, je trouve à 14. Les appels, il y a délivrance. Amen. Ah, voilà, pour maintenant continuer, Banasa. Samba Pambo le pilo. Amen. Amen. Tu vas dans tous les pays du monde. Les lois sont comme la fin d'ici. Aujourd'hui, si tu arrives en Afrique d'ici, $. Tu donnes les dollars pour acheter quelque chose. C'est quoi? It's hot. Ça n'existe pas. Reine de CAC. Les sols africains. Va ici à Brazza. $. Fais sortir les dollars. Mais c'est quoi? On n'achète pas avec ces. C'est seulement ici au Congo. Comme en Angola, on change. Arrive en Angola, on change sur quoi? Ah ouais, changer. Ici aussi, ça a changé. Vous avez un retard. Ne sois pas en retard. Ah, je t'informe que vous avez un retard. La sope sur ça, on est sur le magasin, non, sur le segui, on va mettre le franc congolais. Ah, même si nous pouvons pas, loyer, comment la franc congolais. La franc congolais. On t'a les amis, 1500. Ok, calculez 1500 en francs. 100 000 est commis. Tu peux mettre l'encore mon poco. Les dollars aussi s'acheter. Papa, on dirait on m'avait ensorcelé. J'ai suis allé 25, j'ai dit non, c'est prêt. On dit 25, vous dites 25. Tu
Comment ça marchait? La soirée comme 22. J'ai bien, j'ai 22. Dans le but, J'ai dit non. 22. Mais pas 22. Laquelle dans la soirée comme 20. J'ai bien, je trouve à 20. Ah, dans le but, 20. Dans le but, pas dans la fête. Le but, dans la fête. Dans le but, mais il peut changer le côté. Donc, il y a un signe comme ça. Soit les lois, je sais pas, et comme 19. C'est au comme à 13. C'est changer, et comme à 14. Et ça peut se il y a délivrance. Amen. Ah, voilà, mais il y a continuer par ça. Ça m'a pas mon épine. Amen. Ça m'a pas mon épine. Amen. Tu vois, dans tous les pays du monde, les lois sont comme il a fait ici. Aujourd'hui, si tu arrives en Afrique ici, $6. Tu donnes les dollars pour acheter quelque chose. C'est quoi? It's hot. Ça n'existe pas. Reste de carte. Les sols africains. Va ici à Brazza. Fais sortir les dollars. Mais c'est quoi? On n'achète pas avec ces dollars. C'est seulement ici au Congo. Comme en Angola, bah change. Arrive en Angola, on change sur quoi? Ah ouais, changer. Ici aussi ça change. Vous avez un retard. Ne sois pas en retard. Ah, je t'informe que vous avez un retard. La surprise sur ça, on est sur un magasin, non, c'est qui va me mettre le quoi franc congolais. Ah, même si nous ne pouvons pas loyer comme un franc congolais. On t'a gagné les amis 1500. Ok, calculez 1500 sur un franc. 100 000 est commis. Tu peux mettre encore mon bobo. Voilà. De retour, la famille. Nabandi ebela batutu chikolanda awa message. Il y a révérend pasteur Pascal Mukuna. Aye kobe tapé solo, il y a $. Pourquoi na memaki émission Oyo? Pourquoi na memaki moi ba message à pasteur Pascal Mukuna la famille? Parce que tout moni makambo $, Oyo, tout moni batu ebele, ekomi ko soigner sabatu, batu mosusu, bakomi ko finga, batu mosusu, ekomi moi pasipe mawa. Et comme moi participer mawa, pourquoi? Parce que comme on a ndenge $, et comme kita la famille na bande ba oh déjà balanda biso balanda biso ba yoka na loba makamba $, biso ba congolais to bandai ko se plaindre tango $, et comme ki komata $, et comme ki tina 30. Imaginez $10, 30 000 francs $, et comme ki kaka likolo. Et pourtant biso na Congo na biso toza na biso na besoin kuta $, te toza na besoin ya ba monnaie na biso franc congolais. Mais lelo oyo to ekomona $, ekomi ko kita to moni batu mosusu pe bakomi ko loba Congo na biso des ordres ezalaka bakoti ko kitisa $, boye pona nini? La famille non comprendre que est-ce que vous savez que soki lelo Congo na biso ba souffrance ezalaka ya makasi, c'est parce que to utilisaka ba mbongo ya batu. $, wana ezalaka mbongo na biso te. Ezalaka mbongo na biso te. Normalement biso toza batu autre ko tiko banda ko utiliser kaka ba monnaie na biso ya franc congolais. Boko mona pe souffrance e kozala ebele te. To pe sa $, valeur yango bo mona batu mosusu soki aza na moi $, moi $100 na ndako façon zo betelango ko batelango plutôt. Au mona $, wana ezalaka na moi porte-monnaie. Eza kaka tout droit. Eza tout droit penza yebike o eza $, na ngai ezalaka ka boye. Mais ba franc congolais donc komona ba chiffonner yango. Donc akoti ko sala nango nyonso, ake ko somba makala, asilisi azui kaka mbongo wana ale apangusi kala ba franc congolais na biso. Mais $, akoti ko sala nango bongo te. Ba monnaie ya batu mosusu, mais ya biso monnaie tina makala totiaka. Tina mafuta mbila. Bon mona penza mbongo na biso ya franc congolais na mafuta mbila eza nango. To bando pesa franc congolais na biso valeur te. Na ba Burkina Faso, ba Ghana, to mona ka façon bazalaka na ba monnaie na bango. Mais na biso na Congo na biso
franc congolais na biso tomona kango neti kaka. Donc tozwa kango penza en considération te. Tozwa kango na valeur te. Wana penza eza makambo Congo na biso. Lelo oyo normalement il fallait ezala esengo. Komona dollar lelo komi ko kita. Tango dollar lelo ekozala lisusu na valeur na Congo na biso te. Wana siko tokozwa importance ya ba monnaie na biso ya franc congolais tokomatisango ekozala siko yo na valeur. Mokomona pe ba crise mosusu oyo ezalaki na Congo na biso ekodiminuer. Ekozala lisusu ndenge ezalaki te. Parce que makambo oyo bandoko tsape ba crise ya makasi ezalaki dollar parce que soki botala ka dollar ezomataka surtout na bandeko na biso mosusu. Imaginez ozana ndako moko ofutelaka soki $50. Sko il faut futango na ba franc. Ozana dollar te. Ba futaka na ba franc sko yo il faut o futa mbongo wana otia yango na niveau ya dollar $50 tango dollar ezalaki na 30,000 francs. Déjà, oyebi ke $50 eza 150,000 francs. Peut-être que yo pe na msala ba futaka yo na ba franc congolais ba futa yo soki 200,000 francs. Donc 150,000 francs nyonso zo kendaka na ndako, 50,000 francs otia ba taxi, otia biloko kolia, otia oyo mataki kitaki, mosusu na mbongo ko futela bana classe ezate. Mais lelo oyo comme dollar ekozala lisusu na valeur te, ekozala siko bandako nyonso ekozala ka na ba franc congolais. Wala bakolo ndako ekozalaka oke koluka ndako bayebisi yo oyo ndako banofuta 200,000 francs. Oyebi déjà ke ndenge nazwa boye na musala o nasalaka bafutaka nga 300,000. Donc na 200,000 peut-être kosimba te. Na ba dollar o ezalaki muke emati. Donc yo oyebi déjà ke ndako na nga nafutelaka boye. Mais boko ya kolala kolamukaka boye. Dollar ekomi na soki na 35, ekomi soki na 40. Yo pe tango ba ofuta yo na ba franc mbongo pe il faut ekotaka. En tout cas message ya papa na biso révérend pasteur Mukuna ezaki message moko ya bien, message moko ya bénédiction surtout pour na Congo na biso. Nzambe alola apambola papa oyo na ndenge moko ya tokos. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso biloko kitoko e umelaka te et qui n'a toujours et encore mbangu. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.